de l'Éternel. Mwangaza, Mama Lumière, Gisèle Elonga. Vitesse. Mbangu, 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 mbangu. Quand komi actualité politique. Masolo ya République démocratique du Congo. Lamuka, balamuki to baza ya kolala. Po balala ki, hein? Tolo ba vérité, kombo nangai Mwangaza, Mama Lumière, Gisèle Elonga. La Congodiste Yanko. Yeyo ayena kati ni mission monene tolobi basango ya mboka. Lamuka. Tomoni pendant Jean-Pierre Bemba zwaki ekambelo ya Lamuka. En tout cas, bilan libungu tulupo eloko makasi ya salisi ezali te metolingaka ye mingi igwe alala kipongi makasi. Mais pourtant balobaki na biso Lamuka. Muzitu Fumumpa. Azur élève mbala moko tomoni alobi. Kasi Muzitu alobi nini? Ngai na bino tolanda bongo topesa maloba epai na mwana mboka oyo asembolaka me toyebaka te. Akoma politicien, akoma résistant, patriote, nani? Tokoyeba mpeka na kati na émission. Mais kombo na yebi no soboyebi na kombo na Ernest Likio mwana mama. Toye na lombango totie maloba na Fumumpa, Premier ministre Muzito, toyoka ye asemboli boni likambo na Lamuka. Bongo tokoya koyoka avis ya Ernest Likio, mwana ya République démocratique du Congo. Studio tokimi penza mbango epai na yo, otieli biso ndeko Muzito, toyoka ye na kati na bokebi. Merci, à tout à l'heure. Adolphe Muzito, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes donc ancien Premier ministre et vous êtes un des ténors de la coalition d'opposition Lamuka. Alors peut-être une première question. Depuis la présidentielle, vous avez toujours réclamé la vérité des urnes, à savoir dire que c'était votre candidat, Martin Fayulu, qui avait été élu. Cette semaine, l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Ambongo, a déclaré qu'il fallait dépasser cette question de la vérité des urnes, alors que lui-même, en tant que représentant de la Cinco, avait aussi contesté cette élection. Est-ce que pour vous, réclamer la vérité des urnes est toujours une question d'actualité? Nous sommes d'accord avec le cardinal. Nous avons, lui aussi, avec lui, réclamé la vérité des urnes. Nous pensions et nous pensons toujours que la vérité des urnes pouvait se déclarer de trois manières. La première manière, c'était qu'on fasse les récoltages de voix. On n'a pas obtenu. La deuxième manière était qu'on publie quand même les résultats circonscription par circonscription pour prouver que celui qui a gagné a réellement gagné. On ne l'a pas obtenu et nous avons dit qu'on peut obtenir la vérité des urnes en perspective, obtenir le respect de la souveraineté du peuple en perspective. Voilà pourquoi M. Martin Fayulu a dit ce qui s'est passé, mais corrigeons pour l'avenir, à savoir, mettons en place une institution appelée Haut Conseil des réformes institutionnelles qui permettra que la CENI fasse l'objet de révisions en ce qui concerne les textes, la Cour constitutionnelle aussi, de manière à ce que les prochaines élections que nous souhaitons le plus urgemment organiser, c'est-à-dire des élections anticipées, s'organisent dans des conditions telles que la tension actuelle puisse baisser et qu'on revienne à la légitimité républicaine, celle du peuple. Alors, on va revenir sur votre proposition d'institution, mais peut-être une question. Vous venez de dire qu'effectivement, la vérité des urnes, ce sera pour la prochaine fois. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à déclarer que vous reconnaissez Félix Tshisekedi comme le chef de l'État en RDC et comme votre président de la République? Nous pouvons tolérer et partager avec lui la légitimité dont Martin Fayulu est porteur, si et aussi reconnaissent que les choses se sont mal passées et qu'il faut corriger le plus rapidement possible. À savoir la mise en place de cette institution-là, et pour que Lamuka puisse diriger cette institution-là et engage les réformes, évidemment en accord avec les autres, parce qu'il fait repartir de l'institution, et que ce que dit M. Kabila, qui en réalité est le chef de la majorité parlementaire, qui gère le pays pendant cette période-là, qui nous permettra, après l'implémentation de ces réformes, que nous puissions aller aux élections. Nous sommes prêts à reconnaître, à l'accepter comme président de la République, mais à condition que lui reconnaisse aussi que les choses se sont mal passées, qu'ensemble nous devons corriger. En clair, ce que vous demandez, c'est une sorte de collaboration et de partage du pouvoir avec le chef de l'État. Il ne s'agit pas de partager avec le pouvoir régalien. Non, il s'agit de collaborer pour qu'on mette en place des réformes. Nous resterons dans l'institution qui va engager les réformes et gérerons le pays pendant cette période où il faut implémenter les réformes de manière à ce que
Ils auront évidemment aussi la prérogative de formaliser ces institutions pour qu'on rentre très rapidement au pays, qu'on mette, plutôt aux élections, qu'on mette fin à cette illégitimité actuelle qui déstabilise le pays et qui divise notre peuple. C'est une façon finalement de se diriger vers une transition politique. Transition politique, même si en réalité ils vont garder les prérogatives régaliennes, mais de manière limitée dans le temps pour qu'on rentre très rapidement aux élections et qu'on puisse reconstituer la souveraineté du peuple. Est-ce que d'une certaine façon, le modèle auquel on assiste aujourd'hui en RDC, c'est-à-dire un partage du pouvoir entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le FCC de Joseph Kabila, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de transition qui ne dit pas son nom? Une transition conflictuelle, en fait, parce qu'au sommet, il y a une espèce de dichotomie. Nous ne sommes pas un régime présidentiel. Nous sommes un régime semi-présidentiel, mais en fait de type parlementaire, en ce que la tête de l'exécutif est double. En fait, le système est bicéphale. Le président de la République a quelques compétences au niveau de l'exécutif dans les domaines régaliens. Le chef du gouvernement, avec son gouvernement, c'est lui qui gère le pays au quotidien. Le chef de l'État, puisque le gouvernement doit élaborer le programme en concertation avec lui, il est censé être de même obédience que la majorité parlementaire, dont le Premier ministre et l'émanation. Cela n'est possible que si les deux se mettent dans une cohabitation. Or, ici, on n'est pas plutôt dans une coalition. Or, aujourd'hui, on n'est pas en coalition, on est en cohabitation et il y a un conflit au sommet de l'État. C'est une crise institutionnelle qui n'est pas supportable, qui ne peut pas donner la cohésion nécessaire pour implémenter les réformes dont le pays a besoin. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, ce modèle ne fonctionne pas. Il faut demander une autre institution pour pouvoir faire les réformes qu'il faut dans le pays. Peut-être une question. Vous avez refusé de siéger dans les différentes assemblées, les membres de la MOUCA, pour dénoncer ce que vous avez appelé donc ce hold-up électoral. Les prochaines élections générales en RDC, ce sera en 2023. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre le chemin des institutions, à siéger, à vous présenter et à siéger si vous êtes élu? Oui, mais à partir du moment où les élections se passent dans les meilleures conditions, il va de soi que nous allons siéger. Mais aujourd'hui, la MOUCA siège, mais il siège dans une approche qui veut que finalement on soit après dans cette institution-là pour apporter la contradiction en termes de résistance populaire. Parce que nous n'acceptons pas qu'on nous appelle opposition, nous ne voulons pas non plus prendre ces pour des responsabilités. Kabila d'ailleurs ne nous donnera que si nous le faisons allégeance. Nous disons, nous sommes la résistance et nous résistons à travers toutes les couches de la société, mais nous résistons aussi au sein de l'institution parlementaire. Mais si les élections venaient à s'organiser dans de bonnes conditions et que les résultats reflètent la volonté du peuple, nous allons siéger et nous assumerons le rôle de la majorité. Si nous gagnons, et puisque nous gagnerons, alors nous serons une opposition républicaine si nous perdons et que nous reconnaissons cet échec, autant que les élections se passent dans de bonnes conditions. En quelques mots, vous avez parlé de réforme et vous dites que vous souhaiteriez piloter un organe qui se chargerait de réformer le pays. Sur la première année de pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a eu quelques grandes réformes, notamment celle de la gratuité de l'enseignement primaire. Il y a eu aussi des mesures fortes comme la libération des prisonniers politiques ou le retour des exilés. Moïse Katumbi en a bénéficié. Quel est le bilan que vous tirez de l'action de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC aujourd'hui? Pour moi, la libération de prisonniers politiques, la reconnaissance des droits des politiciens qui ont été, si vous voulez, victimes de l'injustice du régime de Kabila, c'est un fait tout à fait normal. Ça n'exige pas de réformes, il suffit d'une volonté politique. Mais maintenant, pour ce qui est de la gratuité de l'enseignement, c'est des mesures annoncées, mais dans l'exécution, je crois, le gouvernement et le président de la République qui en a donné l'impulsion ne vont pas donner des résultats. Déjà, ça commence à poser de problèmes sur les terrains. Dans le pays, la plupart des écoles, principalement les écoles de convention catholique, sont fermées et sont en grève parce que le président de la République et son gouvernement n'ont pas réussi à compenser les sacrifices que faisaient les parents pour les avoir désengagés dans cet effort. Parce que chez nous, il y a une tripartite parents, enseignants, l'État. Et les parents finançaient le fonctionnement des écoles. Les parents finançaient aussi les enseignants qui n'étaient pas payés. C'est plus ou moins 40% de l'effectif de l'enseignement primaire et secondaire. Retirer les parents dans cet effort-là, les présidents, M. Tshisekedi ainsi que son gouvernement n'ont pas réussi à donner des compensations en décaissant l'argent au profit des écoles. Ça bloque et ça ne pourra que bloquer parce qu'il n'y a pas eu au départ une évaluation des réformes nécessaires pour matérialiser les projets. Adolphe Mouzito, membre de la coalition La MOUCA, je rappelle donc que vous proposez la création d'un haut conseil
pour les réformes institutionnelles dans votre pays, la RDC. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Matondo mingi, merci. Adolphe Muzitu Fumumpa. Toyoki penza na monoko na ye. Alinga loba président Mbango alongoli yanga lobi Monsieur Tshisekedi. Tokoloba kaka ondoko betaka pe libakuto ezali penza, mais na maloba na ye azali ko rejeter toujours étiquette ya opposition. Et puis dans nzela ya coalition na bango baza ko proposer l'instauration d'un haut conseil pour le réforme institutionnelle. Tozali na invité na biso Ernest Likio o tokei na lombango epai na ye papa toyoki Muzito ndenge alobi na maloba na alobi bako kondima Félix bako ko partager pouvoir si seulement et Félix apesi bango nzela bango ba instaurer au conseil pour le réforme institutionnelle. Ezali koboto la Félix pouvoir na mayele, Félix a kondima ngo to ezali boni. De l'autre côté, bango ba se sentir que baza suna nzela musu ya kobimate, ba mususu balobi ba trahir, ba mususu balobi ba tiende Félix singa na kingo. Topesi na no maloba, opesa biso avina yo na makambo yo moni yango boni malobe pa na yo. Merci pour l'opportunité. Je profite de la saluer Batutuba Hollanda. En tout cas, merci beaucoup. Adolphe Muzitu, nouveau dirigeant ou bien président, il y a Lamuka. Visibilité, c'est bon parce qu'il a quand même essayé un peu d'innover ce que Bemba n'a pas fait. En tout cas, bravo Panaye. Mais en tout, le Belaboué. Muzitu Ayebi. C'est un politicien de longue date, à travers déjà na Kabila, à Yebi, il a connu les Kanasé. Maintenant, on sont toujours à la massiko, toujours le baboué. Muzitu essaye un peu de dissimuler certaines vérités, leur stratégie, ce qui veut dire qu'il ne veut pas tout dire. Là, ils ont directement accepté que non, Makambo Oyambongo Alobaki est vrai, que Nani démarche si la vérité des urnes, ils ont comme un attend et à péremption. Ezo senga bango bazala inséré na organe ya gestion ya mboka. Alors lokola ambongo alingi abanda ba démarche wana so bango ba telemi kaka na direction ya vérité des urnes bakozalondere écarté. Alors lokola la vérité des urnes ememaka toujours na table ya négociation et comité siko oyo bango ba kotisi wana lokola ya au conseil pour la réforme de l'institution organe wana ya crise eza lokola comment feuille de route na bango ou ko fandisa bango rapport de force et élection pour ba herba ko sala ke ba fanda ba solola na likambo etali gestion mboka bango bazala reconnu quelque part donc na place musu tozomona retour comeback na bango na gestion de l'état na makambo etali politique mais makambo po esala meza mo apasi ekosalama eza mo apasi mais bango nyonso tout eza na kota FCC eza na kota président de la République Fachi na côté oyo bango nyonso tout centre oyo muta comme vraiment konza Congo eza cardinal Ambongo. Pourquoi? C'est parce que ba Martin Fayulu na Lamuka bakuta de na problème elinge kabula bango o nazo benga il y a comme porte-parole de l'opposition côté pa FCC na IDPS bazana problème o balobaka ki balobaki balingi base mais réellement ba tout ça bango sous base te pour base alingi mariage na bango te mais ba ko kolanda base te balingi siko ba komi siko ko kabwana entre bango bango tout so ba biba kabwana lelo te biso na bango place ezali siko côté au FCC balingi ba kabwana na cash côté op nani Lamuka ba comme na problème bango te faut ba ça la course rapide wapi et pas ya Ambongo lokola Ambongo a soutenaki nanu Lamuka nde siko moni Lamuka s'attendre déjà feuille de route n'est pas Ambongo pour Ambongo bon ça va si table il y a négociation. Olimbi sinde connaître surtout le bélo comme très important lobby soki IDPS bango pe ba BBC coalition na bango na Lamuka comment on l'appelle na FCC bazana difficulté à nini et bongo continuer na idée na yo matondo. Bazana na difficulté makasi tout simplement parce que na maloba ya Muzitu président ya Lamuka auti koloba bien alobi que bokonzi ya Félix eza muke mais azopesa mingi bokonzi bele ezalinde na chef ya gouvernement donc inunga ilunkamba o eza nani image ya Kabila o ezali image ya FCC omona kazoloba Félix azaka na parti à pouvoir mais chef à gouvernement azali na pouvoir quotidien
Donc, à sali déjà, moins équilibre, à tier balance sur l'accès que chef au gouvernement, ça n'a pouvoir pour les Félix. Or, seul le nombre de ça, la Kokabwana, FCC, vous allez quand même, na moi, ma kambwebe, les bazali na possibilité, il y a que ça la fraction à FCC. Il y a que créer à ta rébellion, ba kasi ndambu batikali comme na voix, il y a politique, et même sous ba qui ko kotonde ba créer ba mouvement à rébellion. Et puis, dans le mouvement rébellion, la modèle M23 créé. C'est-à-dire, Bazana Kabila, mais quel côté qu'on créé une rébellion, il y a le coup pour Basala, la déclaration, il y a qu'on reconnaître le pouvoir et Etienne Tshisekedi. Et qu'on ça les mappé. Ensuite, FCC, il y a une rébellion, reconnaître, la déclaration, il y a Bokondi, ou bien il y a présidence, il y a Martin Fayulu. Martin Fayulu, à cause de là, na obligation à qu'on ramène Bango, bakota na kati ya voix ya Lamuka. Parce que okine na ba siège ya kofanda mbala moko FCC a komi na kati ya Lamuka, FCC patikali côté kuna muto kozala na isolement et kozala Félix Tshisekedi. En outre, au moment on appelle sous Vital Kamerhe a kosala divorce, cache kozala na divorce, c'est-à-dire INC na IDPS na balé ba ko kabona, mais INC a kosala nini rattachement na et kozonga na FCC. Donc quelque part Félix Tshisekedi nan dans un problème. Et puis c'est tout lundi réponse dernière, il y a Vital Kamerhe qui disait tout simplement ba ko ça surtout pour maintenir collaboration na FCC. Pour la kolobake ceux qui baki kolanda proposition ou ya Lamuka avec Ambongo baza ko écourter mandat chef de l'État Félix Tshisekedi. Or na ba 6 wana na makambutali ni ko traité crise, Félix Tshisekedi a cause a reconnu, mais directeur à cabinet a reconnu. Or directeur à cabinet a représenté déjà parti politique. On les a moi makasi le quoi INC. Ba ministre tout ba ko longwa pour ba créer et le comme monsieur Yasika. Au moins que parti politique n'est ko ya pendant que parti politique n'est a sentir que a sali quand même ça mnene pour ba soit place wana. Donc quelque part azalinde na problème parce que yene mto travailler makasi pour contrer babilo ko na nyonso tout. Mais biso peuple congolais oyo na diaspora na ba résistant o ba soutenir ki Lamuka. Mais tu peux comprendre ce que Lamuka ndimi beaucoup de Félix. Même si il azolinga abattre la moi mouké, laisser un peu de dissiper certaines choses, mais il est vrai à reconnaître en gros. Ndenge petit Tshisekedi papa à reconnaître qui bon kondiwana bien qu'azo ba na illégitimité, mais la légalité est là. L'égalité ne va proclamer na mikanda ici. Mais si on peut fanda c'est ordre et il y a légitimité parce que le peuple était tatindi bango na organe wana ya ko traiter crise. Parce que c'est là sur point de vue légal. Ce qu'on dit il y a ko évoquer le kamboté ya légitimité, c'est-à-dire bango tout ba comme na processus à légalité. On a processus à légalité c'est Félix même dans la tête alors que ça qui ba fanda ba ko délaisser toujours peuple congolais. Alors dans ce senga kana bango bato bazana posa bazonga pour na ko traiter mboka batala ba intérêt na bango bidonté batala ba intérêt à ba parti politique na bango pour baso ba pouvoir ba oumé nango mais batala peuple parce que bon mon l'histoire et ça na répétition histoire nous est toujours à na place on attaque comme kolo bemba toujours à na place pour comme kolo ba Tshisekedi toujours na place wana ba Kabila toujours place wana ceux qui ont musique au na place wana mbala combien ça va empêcher Bochab pour ça na FCC ceux qui ont Bochab au na place wana mbala combien va empêcher Fayulu. C'est-à-dire ezali na préparation il y a ba progéniture na ba kaka bango nde bazala resikana tout simplement parce que nous autres autres censés te ba politique tozana ka pona to soutenir bango na sens ya mabe c'est-à-dire to applaudir bango après to fingi to sala bongo te to créer pe ba idée. D'ailleurs je profite ici pour nana lancer le ko lo babwe le ko la Lamuka ne représente pas la diaspora. À quoi qu'on a l'accueil, mais ne représente pas la diaspora. Ceux qui Lamuka a cotisé fait des routes naïe, où ils allaient le quoi en bien en bon le quoi institution à crise, organe à crise. Nous les acquis 5 ans. De même PFC ça on cotise diaspora s'organiser, payez pas cotise pour en avoir 6 ans. Parce que Lamuka n'a aucun pouvoir de représenter toute la diaspora, encore moins. La diaspora aussi ne pas reconnue et ne pas et ça na bon mon côté on continue mutomoko. Il est temps nos résistants évitons nos couleurs, nos divergences politiques, soyons ensemble, essayons un peu de voir trop loin comment traiter cette crise parce que finit quand on a table de négociation et si la diaspora n'est pas présente ou la diaspora ne sera pas présente, on va encore kozonga na ba rhétorique ya kokenda ko toujours kozaka na sima batu moko oyo baza pas même na identité na ADN
Il y a souci à biso alternative. Or, par contre, pour tout comme une alternative, il faut alternance. Et ça, c'est la biso na politique où il y a Congo tout sangana pour tout le monde ni peuple sengi à Tambola. Merci beaucoup. Matondo mingi epai na yo ndeko Ernest Likio na landi yo penza na kati na bokebi panso na ndenge osili kopesa eyano na yo penza na yoki yo ndenge osemboli naloba boye ete makambo nyonso po ezali na baoyo bakufi te na lelo bato bazali na nsima na lamuka mingi awa pe na kati na diaspora okomona bango bazali na langage ya koloba ke Martin Fayulu kaka nde mokonzi ye nde moto aganyaki asali boye komona lelo mozito ndenge alobi yango bo mozito andimi yango boye te me akei na mwa balopoto alobi oui bakoki koaccepte kopartage bakoki kopartage pouvoir mais à une condition bango pe bandima que ba élection wana etambolaki d'une manière correcte te ça sert à quoi phrase wana ya lobby ozomona pe que Félix wana na moto ya mboka ndenga zali wana andima oui que to partager pouvoir mais accepter pe ndenge mozito lobby ba élection elekanaki malamu te moto aganyaki ezaki Martin Fayulu koto na to lobanini ba mozito ba trahir to boni na bandeko pona ba zomona ba trahir falaki Martin Fayulu a continuer ko réclamer vérité des urnes yo pour moni continuité ko réclamer ka vérité des urnes engaki aboutir na nini soki pe bango balobi que ba travailler ensemble na Félix na ndenge bango bazoloba Félix a pesa bango mpifo bango bakamba au conseil pour la réforme institutionnelle et que Félix pa ko pesa bango pe yango koti wana okomona jeune nezolingi esalema wana oyo baza kokende nango na ndenge ya lopoto ya kobata koti wana ozoloba boni. En tout cas, Maman Libya, merci pour la question. Je sais une chose, que tant que les politiciens bakendaka na makambo etali ya 5 ans bafandaka rassemblement ya Genval okomona eza na ba même forme ya démarche lelo tolinga to ba olenga nkoi na lisanga bonganga bazalaka na esikani ya comité ya suivi ya bakor eloko ni ba muzito ba osala bokoki kozala bofandi bino nyonso tu lelo oyo baza wana mutu na mutu aza na baetikete na makambo etali koloba élection lokola ata ezolekana ezosenga bazala na kapo mosusu c'est-à-dire barenouveler bafondamentaux oyo kofandisa bango mpo baloba lobi bakoma lobi na accord tosignaka elobelaki biso boye sikoyo bazolinga balata bafanda soubassement na bango ezala baaccord alors mpo bafanda na baaccord ezosenga basangana basola basigne mikanda comme ça permettre mama koloba na accord ndenge banani tu ntango Kabila aponaki badi banga balobaki nini na baaccord esengaki premier ministre abima na opposition mais yake kopona boye baye kotala olenga nkoi azala président ya nani et puis balisa bonga bakotaki ba ministre quelque part ezali même démarche o bazo bandela mais osenga ba signer ba accord pour lobby ezala de façon comment bazwa pouvoir dépendant ya ba accord o bango ba signer c'est-à-dire na biloko ndengo wana muzito azala clair et c'est sur la légitimité parce que ce que ça la légitimité directement et le cause illégitime comment ça en a bango quelque part bah reconnaître Félix il est vrai parce que ninge ambonga lobaki mais tant bazo kende po basala et loko basala na Genval na rassemblement ya 5 na makambo kanchati yango ndezozonga alors base à la claire ça peuple congolais qu'il faut tout ça on a pas tout traité ensuite on s'en pas tout traité les cambo illégitimité et qu'on persister pourquoi parce que vous en avez kasi qui a FCC oyo ba pénétra oyo ba sala makamba noma bango or tata ya crise na peuple na ba institution sur les comiques ils ont une institution moko représenter ba peuple na bonne marche en mboka ça comment nini cour constitutionnel cour constitutionnel na bazana eloko musuté bazana image ya Kabila ya FCC loko la ba réparer en côté muzitu se ba passer na point ya légalité ba kosuka wapi lobiton ba okoma na ba contentieux ya ko traiter ba accord wana omoni ki entre bango pe ba ko kabwana ba okika ko gonfler famille o ba bengi ya FCC donc to komona même makambo ezozonga ba ko kabwana côté ba ki ba sala alliance ba ka côté ba sala na suka peuple nde a ko souffrir moi je propose na likambo muzitu na Fayulu lamuka en général
batikalité ko sala conférence ya minene partout balobi na pepe tala makambo biso tozo bongisa poto kotisa et pas Félix Tshisekedi bolobi nini soki balobaki yango bon et que peuple alobaki eloko tokoki komona yango quand même eza na mwa point ya légitimité parce que bato mpe mosusu balingaka Félix ekoza mpe na légitimité kuna mais bango batraite yango entre bango tout peuple congolais akoza représenter na Bemba te akoza représenter na Mozitu te akoza représenter na Fayulu Lukara te wana ezalaki na baélection mais na baidée batuneli wapi c'est-à-dire quelque part bazokende na baarrangement na bango politique mpona kolobaka tout simplement ke ezali na bajeu bazosala bazoprépare ndeni survie na bango politique ezala maintenu ndenge nini bazala na partage ya gâteau et puis ndenge nini bacontinue kogérer congolais ti bapreparaka bana bango mpo bazwa pouvoir donc quelque part tocontinue na bapoliticien congolais kaka te mais toutiliser leur positif pour savoir comment réparer ces vrais Congo-là. Au cas contraire, vraiment, c'est le désastre. Matondo mingi epa na yo ndeko Ernest okoloba nini na tango monique pendant campagne et puis pendant réclamation ya vérité des urnes bayi politique bazalaki na langage que Félix azalaki nommé bokonzi wana ezali na Rwanda azoteka mboka ezali kokende epai na barwandais minembo yango wana oyebi te na lelo ezali na kati na bobungi lelo soki bango balobi ke basangana na Félix ba accepter ye lokola mokonzi ndenge bazoloba na condition bango bapesi ekozala nini parce que bango balobaki Félix azalaki élu te mais azalaki nommé donc d'une manière indirecte bango bakokota na se ya Kanambe parce que ndenge bango moko balobaka moto oyo aza ko gérer Félix ezali Kanambe donc babimisa kutu ba biloko ebele bakobenga lilingi ya pamba masque motambata mipene siko soki bango bake bapusani pene bango bakei su kokota na kati ya masque Kanambe moto akodirige et Félix et bango lamuka to ekozala ete bango baza na position force bakoya koniata et Kanambe ba sauver Félix entre guillemets tokokolo bon ezali stratégie moko ba kosala to ezali bon bango pe soupe ekomi mo apasi tokende kaka tozala biso so na kati ya masque yango tokota kaka koto ono ko répondre boni bon côté eza na koloba tout simplement boy ba politicien na biso oyo ermo soko fandi okanisi un politicien il faut tout comme na makanisa biso ke baza ba élite baza batu oyo bakomema Congo na émergence bato bobimisa Congo na crise bato bosala ba pacifier mboka en réalité bon baza bongo te bon batala mbongo ndeni basomba bandako ndeni ba vivre malamu point barre et loko jusala bango souci za ba mbongo o bango ba ozanga ndeni bango pe bakota po bazwa mbongo parce que na makambu tu bazosala na makambu tu ba politicien congolais basala eza pasi bazwa solution ba monsieur bafandi ba kaka epa ya mundele ba kaka epa étranger ndako fandisa étranger era fandisa makambu na diplomatie ezala question d'intérêt tant mundele abebisi tana ye apesi ba mbongo na ye po ya fandisa bango et ko senga pe akabola toujours pouvoir soki mundele akaboli pouvoir ezala jamais pour la peuple ezala pour na bateau bazali ko faciliter mundele na intérêt na ye yango tozomona lamuka po azala lamuka esengaki intervention de l'étranger po afandisa lamuka po lamuka ebotama rassemblement po nebota badi banga ebota bango nyonso tu wana esengaki toujours mindele na libanda aya mpona aimposa alobaki ebosala boye ndenge bazokenda makambo bazonga balakisaki biso tozala biso basous-homme tokende toyakisa mindele ndenge nini tokitisi mitema comme ça ya place biso mpona adirige biso bien sikoyo peuple congolais diaspora oyo akontaka na bato oyo aosuka wapi c'est-à-dire quelque part ezali oyo babengaka na lingala tindika tchakal c'est-à-dire quelque part ozofinga Félix ozoboya Félix mais oyebi ke tosalaka boyende mpona ntambo tokutana bref Félix abanda oboya badibanga mais na suka basuki ya pe badibanga aza numéro 2 ya Sénat asola bien na Félix mais bandaka la bande ko badi banga trahi fait Tshisekedi INPS eza ba même jeu omoni Vital Kamerhe baboya na PPRD mais lelo nani afandisi mariage ya Kashina nani eza Vital Kamerhe c'est ça la politique eza même jeu ezongela biso ezela biso siko biso musunde photos za maile te bandeni ya koloba mais malheur eza que peuple congolais linka komona ba tête wana ali komona te neti ngabo soki likio auti na famille
to bandoyo kaka eli susuka ndenge wana ate biso foto kana bana Vital Kamerhe mais to pese exemple muto ba Vital Kamerhe na boyi te bakoko futa ye yo so mona directeur ya cabinet ya président de la République so bazo pesa mwasi na ye chaînette comme cadeau il faut bien la presse pendant que enseignant azozwa mbongo te azosilika azogreve bapolisier baza bato ya nzala mais yo ozolakisa nde ozopesa chaînette ya diame pa mwasi na ozosuscite nini bayina président de la République omoni biloko wana mpo olakisaki bahomme politique ou bien bapolitique na biso baza sincere matondo mingi ningisa bango balamuka na pongi osutuki epai ozali esali yo mwa bien matondo mingi moto babengi soki dire cap soki dire nini akopesa chaînette ya wolo epai na mwasi bato nyonso baakotala toyebi te wana nikolakisa na bomwana alingaka te to vertige bo tokomona bato yango oyo babengaka bacélébrité na RDC bazali bato ya mbilinga misusu bakotikalaka na bakaputula basusu bakosambwisaka nzoto ya bamama basusu bako tango bato bakokoka kofuta minervale te to mboka ekodinda na ebale bango bakopesaka bachenete nde boye bakotambola kasi olobi eloko moko obe bango bazali bato bakopesa pasi koto yo na toloba Motuna moko papa Etienne atunaki est-ce que vous êtes devenu mature azalaki peut-être na raison te po motuna ngo soki tozongisi yango na boye mbala boni ba politique ba décevoir mais tomoni awa na diaspora bato bakamwana tozali na ba fauludiste tozali na ba bembadiste tozali na ba muzitudiste ngai karande na zaka kongodiste bato bakabwana bakoswana bakobunda bako binemi esalama makasi ya pona bango lelo bango bazali prêt bandima que ba travers ali soué ezali eloko yo ba congolais ba sepela kike bomoko ezala na kati na bai politique mais pas c'est ko zala kaka kanambe po kanambe azali pe kaka bango balobi Félix Elilingi apamba azali na FCC jeune ni bakobeta wana epai toko ba point d'interrogation mais lobi eloko moko diaspora ba s'organiser ba sala boy mais ba susu balobi bango ba transformer na ba mouvement na bango combatif to ba mouvement na bango patriotique en parti politique bazali pe traité na ba collabo balobi côté mosubino moko pe batrozali na poto ba combattant ba résistant ba patriote boy beloko bolinga kati côté wana zo kolinga bo se préparer dans ndengeni bokende na lumbe mote po kote moko pe muzito alobi bango bazali ba résistant bazali na idée ya soulèvement populaire mais na yebite okoboya kaka boye mais kote mosu baza pe na mwa makaniso ya bino mais tango okoloba bo s'organiser bo kita kuna na lumbe mote ou bien bo sala ndenge nini parce que oyo ba se transformer na ba politicien bo critiquer bon pour diriger le Congo il faut un parti politique entre guillemets mais bino moka boza na langage le Congo est occupé jamais ba kena na élection na pays oyo ezali occupé kanambe azali wana yemoto na FCC et puis baza ko linga ye lisusu na bato ya PPRD zonga lisusu na élection prochain makambo ya élection boko linga ngo pe kaka bo se préparer ndenge ni tango koloba kaka ba bemba ba muzitu kaka bango bino siko boko se préparer ndenge ni po baoyo bakomi ba politicien bo critiquer bango malobomboka. Merci. Moi, je pense, premièrement, nous devons ici, nous portons moi, correction na maloba ya muzito. Muzito adama ele ya solo, mais azali na science infiste, wa ebinyos. Omoni ba makambo ba muzito bazo sala lelo ezali ba benga tricage. Tricage na sens nini? Oyebi ndenge nini bokonzi na temps ya empire romain. Ndenge ba trikaki christianisme. Pona bakosa batu pona batu balinga bango lelo toyebi so ya christianisme c'est un peu douteux partout et tikalaka makambo batu baza ba vrai croyant de même muzito pona koloba kombo ya résistance azo trikende batu po tango akosala ba passage na poto bakwa na muzito to bosana te makambo ebelo eleka ya pas tango apasi muzito azaka premier ministre avec à la tête et na finance matata ponyo o batu balobaki kokoza rwandais mais muzito ne disait rien. Muzito tu dois le dénoter. Muzito aye na Belgique batu batelemeli après muzito aye ko sangana na bande ko mususu bandiniye po atambola malamu ezaka muzito te tozumbusani ya mwisi azala ministre de décentralisation ministre soki ya nini kuna na makambo te na Kabila mbusani ya mwisi azalaka na este kuna muto ayebi ba makambo etali crise ba guerre pe kuna koza pe mbusani ya mwisi mais mbala combien peuple congolais po amoni kaka ye
alobi moi discours mo ya muke peuple congolais limbisie eza même musique olinga ko sabato ya on obe ngo za trucage eza la bongo te ojo mona na mboka nini yo ça la résistance pacifique. Résistance pacifique ya musique banda kunena banini otezaka kuna. Or ce tolandi ba vrai résistant. O ba sala résistance ya solo. Jamais ba tesa bango kinya na mboka na place bafanda. Musique afanda na Congo. Musique azaka na Kinshasa. Musique azaka na Gombe. Atambola kaza l'aise. Ndenge nini ye aza vrai résistant mais azala na calme na mboka na yemoko. Comment bango balinga koya awa bato ba soutenir bango bato ba soutenir bango bakitaka mboka te mais ye Fayulu na babemba batambola na Congo mais na ba résistant so résistant mo ka na Congo ba trahir résistance mais comment bino bato bino bo soutenir bafanda na Congo ango bino ba empêcher bino no kita te po bango ba voler bino vedette na bino ou bien ba linga ndeni ba pesa ba principe ya combat. Nous disons non na tricage wana et donc ils allaient tout simplement que toko sala eso buzo bate oyo peuple congolais ou bien Zaïrois ça à l'époque à Bukindaku o ezaki ya Mobutu ayibi ba bien croyant que ezaki ya Mobutu te ezaki ya Congo ya ngo ba place ngo ba buka ki lelo mutu moka ya bongisa Kabila lobi ngo ezaye nzoka c'est faux ya lelo makambo ya buka te ya lelo batu ya kobuka ezande ba peuple wana ba congolais wana ba politique ba kosa batu makambo ya manipulation makambo ya tricage eza faux awa na diaspora pour na ko s'organiser il est question de doctrine Maman Lumière seul discours ne peut pas mettre le peuple ensemble, mais il est question des doctrines. N'appelle cet exemple. UDPS, bazali mouvement social, socialiste. Mais les autres ils comprendre que tout le monde est socialiste, était pour socialiste et vous en a discours au Félix Saloba qui base. Mais les autres base dans un mariage. Vrai socialiste, on recourir à un discours à base, à désidérateur à base. Mais est-ce que tous sont testés que va socialiste ce qu'on dit ça dans la diaspora. Est-ce que Moutounion surtout un combat résistant? Est-ce que tu as la doctrine moko? Tu as la doctrine moroté. Ce qui va musique ou bazaki batomalam, balinga ki na ba moyen bazanango, ce peut balinga la diaspora, na ba leader ou ba mona bangunde baza ba leader pour na sima ba na bato. Ba organiser ba colloque, ba meka ko sala, ba catégoriser peuple nini o azana kati ya politique. Obédience na doctrine ezani à partir ya onande ko permettre batala nani o baza pe ndenge moko pour tous sangana tous ensemble mais ceux qui n'ont pas tous organisé l'inko ba tout simplement que congolais akola alongwa na eloko oyo zoloba ya isme so leki trop omona lisu te mabeza ali place nini okomi fanatique otikali noka kolanda oyo bango bazoloba motala lisu place ba faute na bango ezate yango moto ntoko na deux camps ya ba résistant na ba ndeko na biso musu bakoma benga bango soki pe banani bango ba benga wana po soko lingi fachi osa mutu mabe siko awa bino bolinga musique awa bino bolinga lamuka bango siko ba reconnaître bokonza Félix boyina pe bango siko to suka wapi c'est pas yangonde attention to s'organiser dans ba groupe mais to s'organiser na souci ya Congo telema et c'est la bisoni to se supporter place où yoza fort supporter nga faible raison pour laquelle ils en a fort pour yo gagner nos premier nous avons fort pour nous supporter faiblesse nanga afin que to si maman to kende liboso na ka compter aux amabe net musique to lobaki bongo ceux qui biso diaspora tozawa to bengisa musique afin to biboti kabino bato nga directeur musique est beaucoup si biso te poani bosa to lingi boete pour to tambo le fo boy Fayulu mais Fayulu sera yé na cette bengé de président déjà dominé yo olingo lo baboy ba question so otuni question le beza faux débat pour na ninga likambo congolais na soufi na na tuna ngende le question mais oh il y a zana nga tuna nga question te azon le bango le roi principe omoni eloko wana eza bien te eza malamu te yango nde biloko ne photo bongsa mais neta nga na lobi ba omoni ba likio mususu et si déjà il est bon à fachi ok ninga zolo c'est ça congolais bazana pour ba catégoriser mutu na mabe mais likambo ya malamu bango bazwango te to sala nini donc tu vas implorer mawanzambe ekita afin que le peuple congolais a comme la maturité ou le détient Tshisekedi dans le sens que aza trop fanatique azo kokate ko ça la critique na likambo ezo te pa na moko or ba congolais batangi ebele na université dans esprit so bate ko tsa batute za esprit critique banda ko ça non critique na propre famille politique yo zali déplacer comme la mature. Merci beaucoup. Matondo epai na yo ndeko likio nakomona cardinal Ambongo akokota penza makambo ngo ya politique makasi et tout ça là akojouer rôle moko bandeko ebele balobi
tango bango nyonso bayaka na poto awa bayaka obelo comme sous-souté. Donc tant que la République démocratique du Congo, ça ne sert à rien. Congo ezali nango na la démocratie parce que makambo nyonso eza ko uta na libanda ba injonction eza ko uta wa même kondima o lelo ba mozito ba ko kenela lolemo mwa boye nyonso ene ezali awa na mikili na poto pa bayaka po soki bayawa eloko ni basalaka baye basangisi bino balobi makambo mais pa yoyo makambo eko nginda ya minembwe et pa eko zela ndenge mozito alobi kuna soulèvement bakende ata kuna na minembe kokende kopesa discours bakende ata na Kishasa bazonga epa yo bakende kosolola mais bango bayaka kaka koya kosolola kana biso na biso bako kosola ta bango basali ba video kuna tokolanda lelo mokili ekoma nango na vitesse ya Android bandeko bako tuna tout le temps bayaka ndi kozwa ba injonction epa ina bato papa Etienne Tshisekedi alobaka ba décider na yebite okomona boni bandeko balobi ezali penza propre gré na bango te mais ezali à cause ya ba décider nde ba mozito na ba fayulu peut-être bakotala ndenge nini batika Félix Sakamba balobi ki di kotika Félix Sakamba ki di Kanambe Ruberwa bango bakokamba pe suka nango minembwe nde ekokende koto ya lobi boni alobi pa nayo. À partir du moment où Congolais azana soudété comme il est Congolais, ennemi a dominé le peuple congolais. Pourquoi ennemi a dominé le peuple congolais? Dans l'andagi discours ya Kagame azo lobela que bato bazo kote insécurité na Rwanda bako centurier parmi bango azo cité na bato opposition au baza batraite message wana eza na Congo parce que bato oyo ba congolais ba bomi na kati ya est kuna bazali bato ba veyaka na sécurité ya Rwanda mais na proximité. C'est un message déjà lancé. Mais tant que bango batie message oyo est-ce que le peuple congolais sangani ensemble te peuple congolais totala ka bokonzi na ye le peuple congolais tala ka bokonzi et que peuple congolais sanganaka te lokola na libala lokola na famille chez bozo yokana te et que senga na muto muso vi na ezaka nango pe bien te mais lokola azaka na attitude moko bien arrangé comportement moko réglé akoya okata bino makambo na ndako pendant kaza irresponsable na kati ya ndako na ye moko sikoyo tokoma nini na mundele na muto ya pesaka mbongo yende aya ko traiter problème mundele so ya ko traiter problème nde siko akoya atia ba injonction apesa modèle omona tant Congolais azaki na problème ya indépendance mais omona ke tofanda na batu o bazaki ba Congolais te parce que to bande ko dépendre na mundele déjà tiaki batu o bazo représenter ba intérêt na ye na kati ya table ronde parce que ça si jale lote to longwe wana to ye na Sun City mundele afandisaki batu o bazalaki pona ko représenter ba intérêt na ye mais o bazalaki ko représenter intérêt ya peuple congolais te lelo oyo na makambo ba muzitu basali ya lamuka oyo bakomona ke basali pas même tout wana na Kinshasa basala campagne wana na Kinshasa na ba balabala na ba commune ba préféré ba mo ba ya koloba wana ba chaîne internationale pendant que na ba chaîne internationale ba basali tout ya analphabétisation za makasi français muzitu alobi ba comprendre te stratégie ya lobi ba comprendre te c'est que quelque part nini aye ko remettre feuille de route na nini et pas ya mindele oyo bakopesa na ambongo kitus ya kofandisa classe politique ya koloba ke gérer crise sikoyo lokola mundele nde muto akopesa ndingisa wana parce que ambongo azo dépendre na Vatican za mindele lokola ba muzito il faut alekana na ba chancellerie belé bandima baloba pona lobi ba pesa eloko wana na ba oni c'est que za mundele bazo viser peuple congolais te mbamoko ba kuyi bango nyonso tout na illégitimité bakomi na démarche ya légalité parce que légalité yaka nde na fait ya kosala makambo ntango baosigné bakomi na légalité mpo mikande ekomoyebisa bango ke tosignaki accord tosalaki boye directement ezopesa maloba ovie Tshisekedi alobaka ke na bango basouffrir na bana oyo ya formé na politique mpe bazoleka na nzela wana ya kodépendre kaka na mundele pourquoi kodépendre na mundele Félix depuis akomi président de la République moto tosouffrir moto tokine pasi mbongo mpona senga mpona luka problème ndenge ya kotraite asali wapi asali ka course na mundele na banque mondiale mpona azwa ata 1 milliard mais ye moko ozomona Félix akie na France mpona bapesa na mboka lokola Congo 65 millions d'euros 15 millions mpona classe pendant que 15 millions wana badevie yango na présidence pamba bayibi okongola koyi kozwa ozomona mbala combien Congolais aza makasi te mpona apesa intégrité alongola soni na ye mama limende toza boye
Ce moto azo sakana na yo, ndima o souffrir, mais garder dignité na. Soki olia ki pa moto wana zo nyokola yo, ndima garder dignité. Yango komona na temps ya muki ya Laurent Désiré Kabila, Congo ekomaki na mwa dignité muke parce que aboyaki makambo ko dépendre na politique étrangère. Aboyaki makambo ko dépendre na aide ya libanda tala lelo yo place ememaki Congo avec sécurité sociale na biso. Tomonaki ndeni Congo ezwaki mwa ampleur. Mais bamonaki yango ekozala malamu te tika to kasemba. Président nyonso congolais omoni vie na ezozala protégé avec dire moko afana mundela azolinga c'est que quelque part azo représenter pe d'intérêt mingi ya mindele. Na ningi Fatima na lo vérité. Mais président oya kolinga Congo eloko liboso na mindele ba olinga ete. Ya mibale bakosala nyonso tu ke akufa politique na ezala difficile na mboka. Exemple ya Laurent Désiré Kabila, exemple ya tango Mobutu ayaki fungola miso. Mais lelo tango tozomona na Lamuka, na Félix, nani baoni ote pa mundele. Est-ce que même mundele oyo lela bande comme na crise? Même mundele oyo azana posa a soutenir mboka na ekende bien. Il faut pour soutenir yango, il faut azwa ba bien ya Congo au détriment de son peuple là. Est-ce que mundele lo linga Congola zala bien? Question mark ezozonga na ba leader utopesi makanisi. Mais le lot faut comprendre que na mbongo bango nyonso surtout ba kominase. Voilà. Matondo mingi ndeko Ernest Likio malembe toko kende penza na émission na biso tokanga ngo toyaki kosembola likambo ya Lamuka oyo ba proposer l'instauration d'un haut conseil pour les réformes institutionnelles. Félix akopesa bango ngo nzela. Soki Félix akolinga, Vital Kamerhe akolinga, mokonzi na bango nyonso Kanambe. Soki andimi, ezali possible Lamuka asala na kati eloko wana toyoki muzito alobi ekozala pasi parce que Kanambe akolinga bango basala ye allégeance. Ekozala boni makambo ya venir à Congo ezali boni flou. Et pas mosusu tomoni papa Fridolin Ambongo à recevoir positivement la proposition du plan de sortie des crises de Martin Fayulu. Alobi boni. Depuis que la République démocratique du Congo s'est résolument engagée dans la voie démocratique, les cycles électoraux se suicident et se rassemblent. Le corps électoral est chaque fois convoqué aux urnes, mais les résultats sont proclamés par le pouvoir organisateur derrière un épais écran de fumée. Source de la controverse et de la crise de légitimité, en dernier lieu, le procès-verbaux PV de dépouillement ont carrément disparu et même le calendrier de proclamation des différents scrutins a été curieusement inversé. Face à cette crise politique que certaines s'amusent à nier l'évidence malgré les signes éloquents, le cardinal Fridolin Ambongo est appelé à s'impliquer personnellement comme en décembre 2016. Pour la crise en œuvre du plan de sortie des crises, celui-ci a été proposé par Martin Fayulu Madidi, l'ancien candidat président de la coalition Lamuka à la dernière présidentielle. Il consiste notamment à ouvrir des discussions entre la classe politique pouvant conduire à la mise en place d'un haut conseil pour les réformes institutionnelles en perspective d'assainir les institutions générales et des responsables des crises post-électorales à répétition avant d'envisager l'organisation des élections anticipées. To continuer, basemboli lisusu boni paina Ambongo akei alobibwe dans un délai de 18 mois au minimum et 24 au maximum. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la rencontre qui a eu lieu ce vendredi 15 novembre entre le coordonnateur de Congolais Téléma et le cardinal Fridolin Ambongo. On a toko rappelé Congolais Téléma et Zali Bongo, papa Nabiso, papa ou pas comme Kolata Moniere, papa Lisanga Bonganga. En effet, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, qui ne cesse de multiplier des initiatives depuis la mise en place du tout premier gouvernement sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi Jacques Njoli et Sengekeli,
l'inspecteur général du mouvement de libération du Congo MLC en sigle, et Jean-Claude Mwalimu de Dynamique de l'opposition ont remis entre le bonne main du numéro 1 de l'Église catholique universelle de la RDC, le cardinal Fridolin Ambongo, la proposition du plan de sortie de crise de Martin Fayulu. Aucune déclaration n'a filtré de cette rencontre. Cependant, d'aucuns pensent que l'initiative des Congolais Téléma est visiblement appuyée par certains leaders de la Mouka, ainsi qu'en témoigne la présence de leurs membres dans la délégation. Cette initiative tombe à point nommé, surtout que le cardinal Fridolin Ambongo avait salué la démarche de Martin Fayulu à travers sa dernière sortie médiatique à Kinshasa. Rappelons que lors de la soirée organisée à Rome, en marche de sa création, comme cardinal Fridolin Ambongo avait salué la présence de tous les acteurs politiques congolais, toutes tendances confondues, qui avaient été et qui avaient effectué les déplacements de Rome. Pour lui, cette présence témoigne la grandeur et la capacité des Congolais à se mettre ensemble pour l'intérêt général. Lui qui a toujours prôné le dialogue comme mode de résolution de conflits entre les communautés pour le bien-être de la population ne pourra qu'appuyer cette initiative de Martin Fayulu, pensent certains analystes. Depuis la mise en place de nouvelles institutions issues des élections décriées de décembre 2018, les climats politiques demeurent tendus en RDC, même entre les partenaires de la coalition au pouvoir. Tous les indicateurs semble être au rouge et le besoin d'un dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir s'avère de plus en plus pressant pour la décrispation du climat politique pour l'intérêt de tous. On ne résout pas un problème à la niant, pourvu que tout décideur soit mis d'accord sur la démarche. Matondo mingi Papa Ernest, tolandi biso nyonso ndenge bayi politique ezala MLC ezala Lisanga Bonganga ezala bango ya Martin Fayulu bango nyonso epai na papa Ambongo okende kotika bongo proposition ya Martin Fayulu oyo tomonaki penza na diaspora ezali critiquer makasi bandeko pena ba traiter yango na trahison parce que Martin Fayulu ye moko azali koloba azali kotelema la vérité des urnes parce que pour na Congo ya lobby ezalaka te ba élection ezali ba tricher et puis ba kina ba négociation eza eloko tomoni quand même enfin ye moko so ye kondimango et comment eloko nini ezola kisa que soki ba vandi ba sali biloko ba koloba na prochaine élection na 2023 il y aura plus makambo yoke gagnant ye wana ba proclamer moto mosusu eloko wana ekosila ndenge nini makambo yo na Congo moto a gagné. Ici, je ne confirme pas que c'est Martin Fayulu qui avait gagné. Awa, ils ont sans polémique. Tozoloba, nandenge Martin Fayulu a lobaka yende moto a gagné. Et si c'est là, il est quatre lobana na angle wana. Ndenge ni ekosi le loko yo, moto a gagné ba élection. Ye wana te mota kambaramboka. Et puis na suka na suka kaka de dialogue en dialogue. Tout le monde qui a on a Jean-Pierre Bemba, tout le monde on a Papa Etienne, tu comme on a na Martin Fayulu. Ndenge nini papa ya kosisa likambo yo malobe pa na yo. C'est tout simplement parce que nous qui sommes Congolais, nous n'avons pas cette habitude d'exposer le mal avant de les traiter. Mais nous faisons en sorte que, c'est-à-dire de combler le mal. Et Zaramabé, ce n'est pas bon. Moi ici, j'invite un monsieur Ambongo cardinal, ambassadeur à Vatican. Et ameka quand même procéder à un système à conférence nationale souveraine parce que là il y a quoi étaler ma baie, il y a quoi exposer ma baie et puis il y a aussi ça ma baie pour na l'éducation ko ça là ba atelier et loko o étaler sikoyo ba kambi mboka ya solo mais sur qu'il y a un système il y a négociation là où il y a pas vraiment l'exposition il y a mal et à conscience que mama baie abatu musu c'est pas mais koufi après batu ba marcher ndé to mona ba Roger Lumbala tout simplement na mabe asaki ya M23 le rôle ba fandaka na rassemblement mbala moko sukoli Roger Lumbala ozomona biloko wana mais celle na conférence nationale souveraine ezalaki na commission o ezali ya bien malaki ezalaki na commission oyo et sanctionnant voire même ba crime ya netel
ceux qui va saluer le bon la conférence nationale souveraine, il y a système à conférence nationale souveraine, n'avait que M. Cardinal Ambongo. N'a pas musique tout va sanctionner. Et comme Bimisa Bato, on a la clé dans 100%, mais on a quand même moins digne à représenter le peuple congolais. Mais ceux qui va procéder, on a un système qui est au fin de sa pour le problème. Te wane zalinda kweza salité, mais bozuit tapi boche likolo. Ceux qui vont salinde ngwana. Propriétaire aux anakati anda kwa ne koza pour la Nicolas Otang. Et ben nopesa batu ba rim, ba salito na lobi ya ko matelikola tapi to ebi odeur na mabe ko koma e ko wan disposer batu nyos. Alors monsieur Mbongo ko sala bongo te. Monsieur Mbongo a ko sala bongo te parce que ba cardinaux nyos tout bazala ba kufa pour la vérité. To yo mona likambo et tu as kufa pour le makambo élection en 2006. To yebi yango pour la vérité. Monsieur Molelo oyo la vérité a diminué quand même le pouvoir. Oyoyo, ezalaki na temps ya Kabila pour le lotomona ataza 100% d'accord na Félix, mais opposition azala quand même na même mise na pouvoir ya mboka. To yebi que même monsieur o muta facilité ambongo pona za la place wana malgré mbongo pas na vérité parce que ezana moko monsieur ya catholique o azali pour Kabila o babengaka utembi chez na 5 ans. To yebi ba vérité na nyos. Mais to na souci te to continuer na nzela. Toza na souci à koloba nanu batala nanu ba relation na classe politique au Martin Fayulu au Mouzi tout batala peuple congolais azali na pouvoir de sanctionner Martin Fayulu azali na pouvoir de sanctionner Mouzi de sanctionner Kabila de sanctionner Bocha de sanctionner Félix. Pour le moment le la Félix ndazo représenter Mboka to comprendre que la conférence nationale souveraine Mobutu ba bengisa na suka ata Mobutu akate zaka mabe c'est que Félix peut ba ko bengisa. Or, pour la conférence nationale souveraine, il faut en bon à se référer à peuple congolais. Il faut en bon à se référer na souci. Il y a bateau de ces églises catholiques. Il faut en bon à se référer na moutou à voter à batouana et non à se référer à la classe politique. Autant na makamounaï, à la classe politique. En classe politique, on a yaébi que baza balokuta. Va représenter un peuple congolais sauf na era d'élection na era ya kosa peuple mais si on va traiter vrai problème à Congo il faut ça la recours wapi na peuple congolais na église na bateau ya mona chaque jour chaque semaine et non recourir na ba tant de plan de sortie à ba mojit est-ce que on a plan au peuple congolais a ko se plan muke pour la crise on a des crispations voix des décrispations il fait où t'en a peuple congolais. Alors, pour où un peuple congolais, il faut ezala dans le format de la conférence nationale souveraine pour y avoir un soutien. Il y a peuple congolais, il y a un soutien des institutions internationales. Mais ce qui est dans le sens, il y a qui amitié na bango ba voyager à Kalabasa za malamte pour na profiter pour na la muka pe. Proposition en crise à la muka. Tout bon ça na wote la muka était toujours côté à cardinal Maloul. Et pardon, cardinal Mosengo, mais ce qui cardinal Mosengo n'a pas conseil, n'a pas ni na EDP bango. Quelque part, on dirait, n'a moins longueur d'avance par rapport à Baninga. Mais il y a un autre mouté ça là na bango que, mon peuple congolais a raisonné, mais ce que va avertir moi, mouké, to lingande awa to lo ba vérité, to za na parti prité. Parti na biso, obiso to kote la reza peuple, pour nga mo peka na za peuple. Bati koko sabiso na baje na bango bati ko sakaniso na baje na bango ba ko sakabiso na télévision mais na banda kuna ba feti bazaka baninga et puis bazaka ba master to boyi makambo ce qui a mbongo ya sola lingi peuple congolais nzele za moko ta la peuple mais so batali classe politique en tout cas wana akopesa solution oyo kozana o kaka d'une courte durée oyo ko sala lote pona Congo. Merci. Matondo mingi papa Ernest comme na suka émission motuna na biso ya suka ekosala oyo esengote lelo Félix na Martin Fayulu bayokani batie kanambe contre mire ya ngurutaje ya makwanza ba kamere nyonso kuna parce que balobi kamere ya eza mabibi ya nini te koyoka Martin Fayulu na Félix bayokana ezali likambo ya malamu te soki bango bayokani Martin Fayulu na Félix balobi bon likambo te baélection ekei ndenge ekeli mbilinga me biso toyokani batie kanambe contre mur ezali mabe to sengeli kaka Martin Fayulu asenga vérité des urnes bakende ka mbeli ka ndenge wana omoni boni ngai mpona lelo oyo nakoki koloba eza pasi na bandeko na biso nyonso to wana
bango nyonso tu comprendre que gérer Congo ezali nanu na kokisa na susi oyo naza nango soki esi nabongi nsima nde natala peuple même kana muzito il fallait qu'il azwa nanu nsima natala susi ya peuple soki mpe Martin Fayulu azwaki nanu asiéja lelo mpe Félix abi te nga mpe nazwa nanu bokonzi ezalaka ndenge wana mais na nyonso tu wana batala peuple congolais oyo bango balobaki peuple avotanga peuple nde moto avotaki Fayulu peuple mpe nde moto avotaki Félix sikoyo na bango mibale ndenge nini bango to mibale bazoevoke nde Kabila seke Kabila aleki peuple na makasi soki batali peuple baomona makambo wana te ya komona Kabila bango tu baorecourir na peuple alors soki baorecourir na peuple ezosenga na bango biso peuple tozomona divergence na bango wana ezoede Congo te ezopesa nde Kabila makasi alors mpona Kabila azala na force te azala na eloko te bazonga ensemble batala peuple oyo alingai bango peuple oyo asoutenaka bango parce que na bamarche na makambo te tomonaka bana ya Félix te tomonaka bana ya Fayulu te ezalaka peuple congolais mais lelo oyo ntango bango bazwaka pouvoir omona bana na bango na bafamille na bango nde baki kuna baki otonda na Kinshasa après siko bandoloba Kabila donc Kabila représentaka famille oyo ezoyiba famille oyo baza na pouvoir peuple congolais représentaka famille oyo eza na souffrance et puis bakolo mabele sikoyo na ka oyo na osenga kaka na Fayulu na osenga na Félix batala peuple congolais mpona mokolo ebalukela bango bozonga te lelo na discours ya muziki ya koloba tokosala résistance tokosala boye mais ere obandaki kolia est ce que oyokaka peuple oyo ya résistance ntango obandaki kolia oyokaki peuple oyo eza mpe de même nazoloba na Fayulu nazoloba mpe na Félix il est temps ya komona peuple congolais oyo parce que bokonzi elekaka nde balobaka na français le riche bazalaka na passé mais le pauvre bazalaka na futur biso peuple oyo toza na passé toza na futur c'est-à-dire toza na lobi ya Congo mais yo moto ozogere lelo okoma na passé na yo luka ndenge oconvaincre biso merci matondo mingi awa tokoloba boye bandeko mosusu bazali na kati na forêt bakomona pasi bandeko bakosouffrir yango wana tolobi bino moko bolobaki yango le peuple d'abord ekosuka boni bakosangana mpo na intérêt ya peuple to bakosangana mpo na intérêt ya partage ya gâteau bango mpe balia batonga babuilding basomba bandako na mikili na poto bosombi baavion bomoni baavion ya bamaréchale bauti kobonza yango kala te na mboka soki wapi na Portugal mosusu ya mokonzi oyo moko songolo mpe lisusu bauti lisusu kobonza yango bisengo na mokili bokokumba yango te wapi esalaka bino nini ntango boza koyawa bokomona autoroute bokotambola bien bokomona batram bokomona ba-TGV bokomona babateau bokomona bacano rapide bokomona botomate awa ya kobimisa mbongo na banke bokomona basupermarché bokomona bato bakosala misala ya kolokota bafulu na balabala bino kuna fulu ezali partout bokomona bakanivo ndenge batongaka yango awa bozali bana ya poto bino nyonso boyebi ezala Mozito ezala Félix ezala Martin Fayulu Congo wana ndenge ezali wana eloko nini kozanga bino botonga yango bakanivo baekole ya malunga makambo nyonso ezali penza pasi mingi yango tokoloba zala congodiste na place ozala Congo songolo moto pakala moto nini parce que les hommes passeront les institutions etikalaka mboka wana soki tokobongisa yango te ekozala pasi mingi matondo mingi na papa na biso Ernest Likio oyo azalaki invité na biso ya mokolo ya lelo ndenge tolobi tokutami na bino na prochain numéro tokoyamba ye lisusu bomesana na biso baactualité ya RDC chaque fois bonomona Ernest akobandoya kosembolela bino l'avenir sombre de la République démocratique du Congo bokobandomona papa Misisuel et bokomona makambo ebele histoire papalapa tobomba kaka ndenge tolobi enzambe na lola penza apambola bino mpona biso tosuki awa penza nde tosuki balobi l'unité fait la force soki bocomprendre yango bayi politique bokososola boyeba ete baninga mosusu bazali na forêt tropicale kuna bakokemba bazali na forêt équatoriale bakokemba oyebi yango te tolobala bino na monoko boni ezali pasi mingi studio biso tosuki na biso awa maloba nde ezongi penza omboka yo merci bye 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 ciao 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 tokutami na bino na prochain numéro nzambe na lola pambola bino nyonso topesi un grand merci na bandeko bonso oyo batikaka biso te bazala na biso tout le temps na kati na radio sans effet na baconseil na makambo ebele esalaka biso penza bien na basujet na bino
nako pesa biso ba encouragement et ça la biso bien makasi. Merci mingi studio Maloba Omboka yo, bye, à la prochaine. Tout le monde a bino mbala sima bozangate bolanda biso na 20h30 heure de Paris na Katina Radio. Merci, bye. Studio soki olongoli likio osali biso signe o arrêter na yo ba diffusion nyonso osali eza na YouTube eza na Facebook nde tokutami na radio. Merci olongoli biso pe na Facebook et osala biso bien. Merci.